Zemo pe. Nanderi nini papa na yeke de yiba ke ngana tiyuzem. Ejira kukatete. Père des armées. Na tiki mwano imudero bana yo. Akangila kanga tatane ye ya mudimo mutima te. Nazali na bana ibere opesanga. Oilero ba sutena kangai. Tatana bango ya mudimo. Ezala modero. Ezala jini manfuila. Bangu nyonso baza bano yanga batika kangate surtout jidi mafuila atika kangate isika azali mudero pe lelo akanisinga tata bambula mono amen banzila na ye o izalaki okanga amen ifungwa amen amen oui asaki kokongo papa na baki na okanga mutemate non on a un dixième na ngai na pesa yo papa Mudero oyo sala kapona nzambi akusala poni. Oyo kitangu naza kubondi lao. Parmi bino bano yanga nzambi atianga ezala yo, ezala zidi manfuila. En fait bonjour. Bonjour. Dabara shindo. Ya excusez. Shindo birondo borokuli yanda manashaka yanda kuku. Santo Corio yanda vale shika yondo Corio. Rama soko brabatata rapapapara kabama bakrata bara sukunta karya baba. Usana tata na yo mabite. Kupesa papa pasite. Nzambi azola kisangai. Rama soko bramba baranda baroshiku yanda brayama bin briziki papa. Soko mutapesi yombongo na mukolo yelelo. Udera ya $500. Kuzwata dinga somba yo. Sonto Korea yanda mai braba. Mais papa, azana fiancé na ye, akabila kaye mingi. Et puis fiancé na ye, muto mimenga na cop oyo na pesio un dixième oyo. Bon, on ne sait jamais les na yebité. Adinge masomba yo. Izala mayedi. Dimo fasulu la nayo. Mano il faut Saint-Esprit, il faut basulu na mulimo santo. Kasuki aya kuna papa likampu o encadrer bo prier na ye bo prier. Moi na ngai se moko ya mwasi na zana ye papa. Onga na yebi yo sozo prophétiser mingi ce que lumbi. Nini lumbi, moni nini papa? En fait, c'est la prière ou épargner en haut et non, commater. et okende go bossa na ye bossa na ka kuna. Faut que kuna bossa na. Aïe. Ah, Jésus. D'accord. Oh, Yesu. Zala sage Nicolas Lelo. Ce muta pesio mbongo plus de 500. Non, en tout cas, eza mbali na yo. Eza la ngata tata na yo. Eza la nani? Kata na zana belela ye ndoki. En fait to arataka te na yebi nga za mwana mke ye. Mutala kisanga ye papa botinga ye. Mutabisa nga lobi prophète ye usundia tamanyata. A prophétiser pour son excellence Félix Tshisekedi.
lelo tozomona ba exploit batulukula ba mama nyota mama Jeanne nyota mama Jeanne nyota na Lubumbashi mwasi ya général ya vifile ye batulukula ba mama Cessé Mazina Mudita ye quand j'ai prophétisé a prophétisé pour na maître Gims abaka maître Gims mutakozala après Michael Jackson c'est maître Gims alobango déjà a prophétisé pour na Ninel Sassou tambola bien a prophétisé pour na papa na bango présence Sassou Ngeso Braza ye alobaka les Suba Okima et Sassou Ozonga ye aratarate ça la sage moi ngai koza mbongo biso la sur la terre non souhaité attaque 1000 fois pe na souhaité papa na obanga pou papa o mwana ngai papa na obanga pou papa o mwana ngai nazo banga pou. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci papa. Ramasuku pranta kar Santa Cari Sunda Varius Yamasuku Brabakar Yanda Baba so nga sopira tina zonga kan TV pona luba. Ça va? Non, on est pour pousser ça. Comme nene. Les comme ça, mon bali mouké. Moi, c'est nene, oui. Tu vois bien. Cala-moi, c'est thème de tout mon cœur. On a ouvert la guide parce qu'il fallait tout mêler, tout ça, les tembélés, ou on a encore ça, ma bapo, ça n'a pas. Dieu est bon à salir grâce. Quand on a mis. Quoi? Quand on a mis. Allez, tourne. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tourne. Ouf. Fous-moi là, non, c'est pour toi. J'ai réservé ça pour eux. Tu as vu, tous les temps, il a fait ça pour monter, c'est pour cela, la vie. Salaire n'a pas de so ba pesinga donc. Il na pesa. Pour le moment, bon plante son nini parce que mon mobimba aujourd'hui c'est $500. Vina. Oui. Ce que kanaka un jour l'examen to kwa nga. Pardon? Et simbate. Pardon? Oyokinga. Nini coupure? Non, les guissons. Yolingo bomanga. Na nini? Notre olingo bomanga bon la salité boy. Nini? Oui, venez mettre mon bel coupure. Je suis la fille unique de mon père. Je suis la seule fille de mon père, ok? Mais tu sais quoi ça? Yoko bomanga yo. Qui se simba au liarate ya papa na yo maman na yo na ndeko na ngala na kila na se boli boyeko nga silikisi oui wandoki prophète ça le bela ngo yo zandoki satan boli boy ah na ngasi ngo non bongo na peso elingo la na peso mama oui maman o so ba fina ngai ngase wa midi o ba midi la sa midi la moni yo ah do oyina ngo po ngande ba kundela nga c'est ça. Parce que je suis cercueil. Je suis Boma. Boni boyeko. Quel est papa et maman na yo? Ntoki na mama ko liangate. O ko liangate satolwa. Boniko. Avec ma famille, quel est moi? Sacrifice ngai, ngana mwana munga ba sacrifice ngate. Moi na boma yo. Eh. Kamwana osala nivaya ata yo moko mutu bobandi ne na ntango pasi na ntango wanyo nyonso bozala na ye alekisaka oye na ntango oyo sikoyo ekomi ke azwi mbongo alobi te apresente mwasi na nga mbongo yango oyo nde oyo alekisa yo. Graciela, s'il te plaît. Aïe, aïe. Arrête de me conscientiser. Nazana posa na ngote. Ok? C'est ma vie à moi. Je ne peux pas risquer ma vie pour la coupure. Monico? Oh, coupure ma fille nanga. Maintenant. Jusque là. Prophète n'a pas se peut souligner ta consacrée. À consacrer des grands pour Mobutu. À des grands pour Maître Gims. À consacrer papa le Monico.
Boni. Alors, finalement, très cher. Écoute d'abord, Nifer. Donc, jusque-là, yo zalanoka pour notre prophète. Donc, yo vraiment, on a pour notre prophète. Le prophète est belé. Il y a vrai bazar, il y a faux bazar. Yes, c'est pas vrai. Non. Et le gars là, c'est que c'est vrai. T'as la grâce là, s'il te plaît. Maman, c'est comme si on se trompe pas. Non, dis-moi. C'est que yo dois couper pour que nous mosna. Mais la cabelle yo. Non, na koko. Mais la cabelle yo. C'est quoi? Le prophète est belé, babou m'a bala. Ceux qui non, non c'est votre point. Ceux qui coûtent maman na biso moko a botinga. Prophète m'taboma di bala na ye. Na beto non l'histoire ngo yebi. Je m'en fous. Yo kende 20 000 $. Na liango yo kufa na place nanga. Kende ko mo ah boni ko bima kasi kende. C'est ngo lo bande. Kende kasi. Bon, $1000 ana ke coupure soit personne que coupure l'élection pour na $1000 wana. Natan nyoso bo fa na coupure. Na la posa na mbongo na été ni aye mutu. Tellement kende. Otem ça pour la prophète. Bima kende. Kende ko lukela ndaku na bo mwasi na mbal kende. Bima. Prophète ne. Pardon, frère Masundeta. Pardon. Profa. Non, biso. Ah, c'est quoi? Ozalaka prophète, si ko Masundeta. Hein? Où t'as fion? Profa. Luka no solution. Pour eloko il faut bima. Eloko ni. Eloko. Oh, il faut bima. Pour nous, on a souté la comme la va pour pamba, qu'on s'en a senza. N'a pas quand même remarqué ngai. Hein? C'est quoi yo juge mindengeni? Bazo ngonde. O juge mindengeni. Bazo quand on s'y condengeni. O koka kuboyete. Na kanga kiyo na makasite? Pourquoi odingi o ko isa ministère na ngai? Pourquoi? Obsanga coupure amba la vie na ngate yonne mo ba la vie na nga. Yonne mo ba la vie na ngai. Qu'est-ce que prouve tes paroles? Hein? Maloba na yo. Ngana yuga sonte ngana zonga ka. Sona lubi loku moko na beti simbite na kuzonga pona ya modifier. Zonga ke. Uyuki. Oyuki na koku zonga na lubi ke na écran prophétique na ngape ebima kotwana mukolwana ezalakite. Makelele wana na Oyuki na ngote. O di retire ta parole. Masiko to ke papa ayeba makamba zema. Papa nan. Zema pe. Nandenge nini papa na yeke do yiba ke ngana usem. Et bon t'as comme nena tuna papa mwana. Dit que aller chercher ton car là-bas il faut pas venir chez moi. OK donc quoi ce ministère nanga? Hein? On dit quoi sanga ministère? Et puis ils ont la dernière fois. Et tu me touches. Et tu m'index. Non, ka poso ya manga, somela no manga. Kendo luka mutu na yo loza kine ye. Soko ba pesi professeur lo yeba ka ku discernet. Osangi discernement. Yo muta lubi na yo kaka iloko ozala kine mutu zala kale mbala moko yo pesi bakaya mu mtaraka. Na nyoso kunolo balanga ko na dina makambo edi ya tata yo te. Soko kutanga soko makambo ya zemi na yo luba pa ya tata yo zemi na yo na mutu na yo. Pas moi, pas c'est moi. Okay. Pas c'est moi. Malam. Monde na kebo. Soko yete na poko na yana la police na papa. Eh oui, Bafani tout est tonton sous partout dans le monde place Rosa. Alors bisous tous à la branchée. Hein? Désormais chaque semaine nakati ya Frog TV bagag ya sika. Ngana zawana bandeko bazawana tozawana uniquement pour nous sepel Sabino na Frog TV. Désormais chaque semaine bagag ya sika. Vous ne serez jamais déçus. Ah oui, na mukolo makasi. Namukolo. Voilà, c'est Frog Télévision, tous on y sous bafan nyon soit Gracila. Donc on nyon se pela na Gracila, kota na Frog chaque semaine au munanga. Donc ma solo ngo ya gak et yeli sous. Bafan na bino nyon so bolingaka. Bazana o nyon so tala ko sepelane azana si Frog Télévision. Chaque semaine bolanda biso tozana pour mon sepel sabino toujours. Vous s'abonnez. Alors je vous aime beaucoup. Beaucoup tassi Frog bon monanga.
Babiso coupure à ce qui bosse mamamboza kitoko. Bino nyonso obolinga artiste na bino couper ngai yo. Na bi désormais chaque semaine boando zo bagag Jessica ka na chaîne na biso Frog Télévision. Babi tozaki na bino, tozana bino et puis tozongeli kozana na bino. Babi biso nyonso o to s'abonner na Frog Télévision chaque semaine bagag Jessica ko seka sika. Nyonso ya malamu ya sika izongi na kata chaîne na biso Frog Télévision. Babi tout le basuni chaîne ezakaka moko. Chaîne ezakaka moko, chaîne ezakaka moko Frog Télévision. Mambo ezongi. Ezongi. Bilenge ezongi. Bat bakonda pe biso yo tozongi. Voilà, baboni nyonso ya Frog Télévision, nous sommes là. Bato nyonso ba mourir ya bagag. Bato nyonso balinga bagag. Déjà to sepeli sarabino to zongi lisusu. Na ko sepeli sabino sur Frog Télévision chaque semaine. Bo bando zo bagag sika. Ngada d'international non zalana. Ba artiste na bino bolinga ba zalana. Donc restez branchés, abonnez-vous. Ba bazana on abonné to tindelié moi lien atala s'abonner pour arrêter gag moroté ba bi ko seke saka donc pe sarabanzoto bien donc bo s'abonner na Frog Télévision parce que chaque semaine bo bando zo ba gag na biso. On est là ba compagnon nyonso d'ade international partout dans le monde entier to kuta ni biso nyonso na Frog Télévision. Hey! Équilibré! Retour à Frog avec vivacité, toute l'énergie. Zongi awa bisika boyeba kibiso Frog nanya ko tembeli susu toye ndenge to mesana koya na bagaga danger na ko seka ya gogo. Allez toke banda ko dobika isika ba komi abonné dobika na rouge wana banda ko dobika na rouge bo dobika massivement. Ah oui, tozali bila limite que tozali Frog TV de retour bisoye tozali. Abonnez-vous massivement. Tu ne seras jamais déçu pour nga tonton Sunebino Nazawan. Abonnez-vous. Ya wa ene yibisi tatene yo ezala mama ne yo nokwene yo ezala tsokuba nale utamana bango. Abonnez-vous massivement. Frog TV. Frog TV. Frog TV. Abonnez-vous massivement. Et quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Ah, bagaga bien, l'émission bien, Batounion Sobolinga décor ilonga, le lève du maître bien sûr. Beau s'abonner, beau à jamais décis.